magazine, 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 Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bon week-end à ma botte à bino, merci na fidélité et confiance pour passer à magazine Kan Benyon sur Informa Kabino. Toujours d'une manière très professionnelle, édition rétro le bandit kato fongolango mokolo ya lundi. Waptu la sakibino adhésion massive ya ba maman ya Fondation Angelos o bakenda ki bongo kokota na kati ya UDPS Kibasa. Adhésion massive et salami na UDPS Kibasa week-end oyo ba mama ya Fondation Dos Angelos oyo ezali constitué essentiellement na ba femme militaire ba siège 12e rue Lumete na siège emblématique ya UDPS esika nini plus de 300 mamans basali chacune individuellement adhésion na bango na UDPS Kibasa. Baponaki kosala yango na mois de la femme po balakisa mokili mobimba ke UDPS Kibasa ezali vraiment parti oyo esimami na bamama po bamama esika batie mayele mpe motema na bango nyonso ekendaka kaka liboso. Ezalaki en présence ya baautorité ya parti mpe bakonzi ndenge na ndenge, surtout bainvité de marque oyo bayaki koassiste na adhésion massive oyo ndenge masolo esedekolaki kitoko. Bakonzi ya UDPS bazwi temps ya koexplike idéologie ya parti depuis masolo ya ba 13 parlementaire kino mokolo ya lelo ndenge Félix Tshisekedi azwi pouvoir. Nsima na yango moko alekaki mpo na kosigne fiche d'adhésion na ye mpe alobi libela kino liwa na koti na ngai UDPS Kibasa yoka bamama. Ngai mama Lydia Mokako, naza présidente ya Fondation Los Angeles oyo koadhéré na UDPS Kibasa lelo. Ntango tomoni quand même que babesoin ekomaki mwa ebele toke kofrape na porte ya papa Kibasa e modèle ayambeli biso asoutenir biso tosoleli na bamama tomoni ke toya koadhéré mpona journal lelo toyokosala adhésion na UDPS Kibasa. Tala considération baconsidéré biso awa eza ya monene, bayambi biso na esengo parceke toza basi ya valeur. Biso nde tokotombola mboka, biso nde tokosala misala po bapesa biso charge ya komema bana. Cela veut dire bachef ya mboka bango nyonso biso nde batomemaka bango. Biso fo tobiyeba po mboka oyo etambola. Tout à tout, conseiller président national en charge ya genre, famille, violence faite à la femme, Madame Princesse Kibasa Maliba, et Longona, secrétaire national en charge ya ba femme Mama Lina bazangaki malobate. Journal lelo po nanga est important makasi. Pour la nini premièrement, ezalaki eloko moko ezalaka mingi na baide ya bato ebele te. Ntango maman Lydia Mokako ayaki kopropose nga ide wana esimbaki nga directement na motema nalobi non il le faut. Les mamans militaires baza ba maman ya biso, baza ba maman o ba papa bali na bango ba bundelaka biso jour et nuit en fait que tozala na sécurité. Donc lelo ba maman na bandimi ko accompagner biso na partie na biso UDPS Kibasa eza esengo munene mo. Lelo esengo na eza munene parce que ba poni biso, ba poni UDPS Kibasa ba poni ko bundana biso ko accompagner biso nde esengo na eza lelo. Pendant ce journal lelo eza makasi ke to sepeli mingi parce que to utu ko yamba ba mama militaire baye ko s'adhérer na kati ya parti na biso donc tozui sous ba membre oyo babakisi parti na biso evimbi comme ba mama militaire okoza na idée te sengo mo eza makasi kati na biso maloba na oyebisa ba mama eza kaka ke ba mama to telema to tika kolala to lamuka to telema to kota bisika mibali bazo kota biso pe to kota po to sa pe musala peut-être ceux qui maman asali likamu susu mboka yo telema ko leka mibali alors to telema sima président na biso Fachi Beton to soutenir yeke na ba élection ezoya aza mutu liboso atelema elongo na président national na biso Akime Augustin Kibasa Maliba. Ba mama ya UDPS Kibasa bayebisi Fachi Beton président de la République mukwa ntombo mo mai afanda
na ekinya mpona 2023 IDPS Kibasa ezali deja koyindisa kote ya bamama boyebi malamu eloko oyo mama alingi nani akoboya match ezali kitoko boyende ezalaka oui. Est-ce que ezali obligatoire na mobali oyo abalana na mwasi na ye asinga mwasi na ye permission ya mboka ndeko na ye aya kovanda na ndako motuna etunamaki mokolo ya mardi? lelo na mboka na biso pona ko garder harmonie familiale ba couple belé bazalaka na dialogue mwasi avant asala likambo moko songolo to pakala il faut atuna avis ya mobali na ye mobali pe na ngambo na ye akotuna mwasi na ye pe bongo nde couple na bango etambolaka na yango mutuna etunami boye. Est-ce que ezali obligatoire que mobali asenga mwasi na ye permission avant ayamba bandeko na ye na ndako? Jamais na kosenga mwasi permission te mopai so azolinga ya otalanga aoyana na kosenga permission nasenga permission ya mwasi. Pourquoi mwasi ngane responsable ya ndako bien mwasi aza responsable ngane responsable ya mwasi akosenga permission pas mwasi te. Jamais nga akosenga mwasi permission te mwasi azali sous ordre na ngai bango nyonso nde bato bakosenga mpo ngai nde moto napandisi ye ngai nakosenga ndeni bandeko wana nde bato bakosenga permission mpa na ngai nde nakoyamba bango napandisi bango. Bon selon ngai conseil ezalaka mobali atikali mobali soki okomi kosenga permission epa na mwasi owana oza mobali te oza mobali moko ntina te mobali mwasi nde akosenga permission epai na yo atako oza mobali conseil epa na bandeko ya mibali kolingaka te yo ozala sous ordre ya mwasi yo nde zala liboso ya mwasi aza sous ordre non. Bon obligatoire c'est trop dire mais nakobenga mwasi na ngai ya na mpanzi na webisa yeke mama visite moko boye ezali soit mpaya mo bazoya wana entre nga na ye parce que nazalaka na ye eza ndako na biso mbala il faut nasala esili si comme paye akoyamba visiteur moko te na ndako sans que asalanga sili ndako etambolaka bien ntango bino mbale bototambola na même esprit même cohésion même mpaya ntango azoya ayebi ke seke ndenge na ye boye na ndako ya x c'est que Y a déjà alerté. Et non, on peut comme un docteur de surpris que X a évité, donc Y a camouflé qu'il n'a pas bloqué, on a écrit à des ordres ming na foyer. Donc on a repéré ça concerne un bateau, basalarango parce que ils a bien été. Ce que vous avez mon père, informez-moi si n'a eu. Ce que vous avez moi si vous avez mon père, informez-moi ben là. Il faut se faire permission pour gagner yeba. Mon qui est comme un bébé. Pour que nous t'envoyons encore des troubles dans la famille là. So yamba eka boye papa hein photo yeba muto azo pas singa na permission pour la ngana on se plater pour ba yemba mon presque bon il faut à présenter ayebisa ngai déjà singa permission c'est maman mutazo ya mutu boye ça va aya mais soka yekamba mon sans que ngai yeba ngana on se plater comme si mobala pe singa valeur hein pas asinga nganzela pour la ngai ni balo ba yaka maman na ba pa ya maman presque eza mabe. Il faut que la permission pas ya maman. Maman tala batu bazoya na ndako. Soka za d'accord. Ba ye soka za d'accord te. Ndeka bino mi balé bo mola ndebo mema molingo na bino nde mema maka. Mais pour la ngai mobali fase nga na nzela. Bon, c'est obligatoire mais il faut que former moi sinayo. Soki nga par exemple ngai na za marié. Quand on a déjà mon père na kata ndako na nga automatiquement il faut former moi sinangai. Donc ça m'a bête pour former moi sinayo ça m'a bête. Bon, ma conséquence ezali na sens nini omoni koya mandeko mosusu aye mais aye kotia trouble na kati ya foyer na yo c'est pour ça faut prévenir faut informer moi si na yo tala moto ayebo etamusa kopona pour une semaine mais un mois wabilo mois ndenge wana mais soko informer te et quand moto na kotia des autres kati ndako na yo omoni te yo mne kozala ofuta focus wana parce que moi c'est aroise makambo eliki oyo nga na yebaki yango te moni yo moto ekina mopaya na yo ta makambo yako sala na kati ya lopango mbe na kati ya ndako moni eza bien te mais soki informant qui est je vois que ezala bien bon nakopesa conseil eza boye omoni ndako ntango yo papa oza na kati ya ndako yo oza chef ya ndako mais mama mpe azali si un problème ezali il faut informer madame mpo madame mpe ayeba makambo nde ezoleka kati ya ndako soki informer madame te au cas de problème je crois que yo moko osiba conséquence nango donc il faut informer. Eza nango normal pour na couple oyo etambolaka na bolingo pe
pona considération ya mwasi na ye mobali asengeli kosenga mwasi na ye permission avant ayamba ndeko na ye na ndako pona ko éviter ba matata to ba problème na kati ya couple na bango. Mais toutefois, en cas d'urgence, mobali akoki na ye pe koyamba ndeko na ye na ndako e bongo akopesa mwasi na ye explication sima pona ko garder kaka harmonie na bango. Kinshasa, et l'équipe partout. Mercredi, motune tunamaki. Est-ce que vous allez bientôt ma belle à kotonga ndaku na kati ya lopangu ya famille? Avantages et désavantages na élément oyo. Famille ebele ya mboka na biso ba problème ebotamaka mingi autour ya biloko ya ba parents. Pe ba famille ekabwanaka voire même ba misusu bakendaka tina niveau ya koboma kaka likolo ya partage. Na yango biso magazine KNB tokitaki na terrain pona koyeba soki kotonga ndako na lopango ya famille ezali mabeto malamu. Bana ngo na hôtel. Ifo za la malamu. Pas que ma mère. Na santa malamu ezali ya msansu ya kosunga mutu. Kama zana na ilote azimwa esika ovana azofita te normal. Mais au cas où on le voit en couple, même à des côtés à la place wana. Et comme ça comme à koyele ya ndaku na ndaku na ngai. Suka hapa kelele bani lupango ya bisoneso. Donc yemo kone koza na droite ko zana ndaku ya mo bande sel projet. Parce que zana ndaku te ya mo wana ezomune la biso. Et que ba problème à partir wana. C'est normal parce que le pango a famille za lupango ya lycée de Sangani ya batu nyoso. Mais ceux qui kozana mbongo somba ya moko mais ceux qui za mbongo te woto wana komi force majeure parce que ça n'a choix. Mais conseil ça ceux qui ont bon automatique parce que à la longue bien d'avoir maquillé la conséquence c'est ça parce que bango tout va décider que boteka yo za na moins un mois DLT ça va te dire on peut ça va pas na yo tout na voilà mais au tia loi kuna pété donc ça va inconvénient belé tout monde on a refait ce conseil vous me bondissa que otonga parce que ce bondissi et là on met il y a famille na bino mais ce tongi là na ballon et botelo ba tali ça te ba na ba osibiba ba conséquences wana on va bien ka osomba ye otonga ya yomo otonga na lopanga famille eza mabela ndeni lopanga za famille bino nyestu otongi ndako na kati bon soki mbele likambo pe na kati ya famille wana est-ce que on ndako wana toba kopesa oba tekele le mpango wana ba pesa mbongo na konti ya ndako mais za mabe malamu yo likano kote no tonga o somba yo pona na bana na pole na lebiso ngindi okolongola ndako wana okena ngote mabe na ngo yango wana bien na ngope okotonga na kati po bongisa mpango po mama na tata peut-être bazali na bango na moyen zaki te tongela ki bango ndako tongi ndako na mpango pesa mpango valeur eza bien te po le na le ba balukela eza bien te pona nga eza bien te pona sina mona ngo esalamaka batika otonga ya ndako na lupanga famille mie kutu bake lukatama mabele na bango pona bana bango permet ke batonga na famille lupanga famille za bien ti pona nga mais na ebite pona batu mususu mais la pesi conseil botika otonga ndako na lupanga famille za bien ti leo na lebe boto nduma mabe ebite mutu na mutana conception na ye minute pona ngai na tonga ndako epana biso na lupanga papa na ngai mais pona ko éviter ba problème na fanda kana tina futela aye na futela ye pona boyi kozala esika mona famille pona koevite ba problème nakende kaka nazwa ndako na tia lokate nakende kaka na zumbo problème ezala mingi ya kotonga ndako esika famille surtout soki bino nyonso bofandi kaka place moko alors omona kaka ta mosusu bamanquement ekozala barespect ekozala te yango wana malamu mpona koevite malamu ozala esika mosusu bokutanaka kaka aire ta mosusu aire ya likambo to libala to likamba pasi na bokutani conseil nazopesa bango normalement ofanda esika moko na famille eza bien te mpona koevite baproblème ebele alors mpona koevite baproblème ebele wana okoki kotonga no mais ofandaka no wana te oyaka par hasard koya kotala bango obeta mosoki problème ezali oyo kotala bango kotonga ndako na lopango ya famille na ngambu moko ezalaka mabe
po ekitisaka respect pe esika bovandi bino nyonso baproblème ezalaka ebele pe baproblème ekotaka makasi na ntango ya koteka lopango wana pe na ngambo mosusu ezali na bafamille oyo batongaka bandako na lopango ya famille pe ekreaka baproblème ata moko te na yango mpona kosukisa ezali malamu ozala na lopango na yo moko ebongo otonga ndako po vie ya indépendance ezalaka malamu mingi. Kinshasa eleki partout. Nini esalaka ko mobali soki akangi mwasi na ye na infidélité aboya kolimbisa ye motuna wana etunamaki mokolo ya jeudi. La législative congolaise, mariage monogame ezalaka conseillé. Kasi na culture africaine, polygamie ezalaka na ici kama kasi yuta ba ancêtre na biso. Mais boyi ya mondialisation, pays mixage ya ba culture, na nzela ya religion, cinéma pe numérique, mariage polygame est comme de plus en plus banni. Kasi ata bongo tumonaka ko infidélité na mariage ezalaka mingi pa ya ba papa. Oyo à chaque fois que basalaka mabe basengaka bolimbisi lokola ba personne cultivée pe remplie de valeur ndenge mokili na biso eza ko évoluer. Kasi na cas contraire soki même erreur esalemi na mwasi ba papa balimbisaka te yango motuna etunani mokolo lelo mpona nini soki mobali akangi mwasi na infidélité alimbisaka ye te. Bon, par rapport na ngai mwasi bana kango na infidélité na olimbisa ndenge nini soko ozali na besoin ya okili banda soko ozali na besoin na posa ya mobali wana mosusu ozali na besoin na ngai te poso ozali na besoin na ngai olingaki ozalaka na nga olingaki oluka mingi koperdre nga te nga mpe na perdre ote na yo nakangi na infidélité wana nga nako olimbisa te wana ngai nakoki kolimbisa te donc wana foluka méthode nini nakoki koconvaincre nga mais eza mpe pasi ezalaka nango na makambo mosusu me makambo oyo etali bato neti babala neti nakona nga naokola bala nango ntina ko nayebi te ndenge nakodefendre nango mais soki mobali akangi mwasi na infidélité ezalaka fo aolimbise jamais atanga moko papa nanga vati akanga na infidélité fo alimbise te bon premièrement nataka na ekolo nanga epuis na culture na biso lor eza na abomination na ndenge balogique po peut-être mwasi akoka basi compare na biso te bango mpe balingaka mais biso na bikolo na biso neti babiso nakobala nanga 2 femmes nakobala 3 femmes jamais mwasi asangisa mibali misatu kati na dignité na ndenge ya makambo mwasi oyo ya ndumba déjà bibliquement babomaka bango na bamabanga donc mwasi oyo déjà babali to oyo déjà vivaka na moto aconsidérera eza kosalaka bacherche ya mosanti mofamille te wana déjà ezalaka déjà abomination na ndenge na biso donc c'est ça quoi donc ekosimba te kolimbisa ufa bo balimbisaka na bango te po ezalaka nango mais eza déjà abomination eza bolingo ya l'amour supporte tout esupportaka nango nyonso mais bon eya ndenge motema moto ayo akolimbisa ova olimbisa te mais oyo déjà ezake eza mabe eza kutu mpaka bitu baramba mwa abomination po tokobibango milayi milayi tokobengo ramba mwa abomination wasi po dépendre na moto ye mona bolingo esupportaka nyonso bibliquement mpe baoteya biso kolimbisa ba et ça dépend ya motu ndenge aomemelango mais eza grave kosala eloko wana eza pena mabe mokaka biso toza babantu presque babantu eloko wana infidélité plutôt eza abomination chez nous les bantu eza lokola nakopesa exemple moko un peu banal elokola téléphone lorsque tosalela téléphone eyaka bato mibale te téléphone ezalaka kaka ya motu moko eza mpe ndenge moko na mwasi akozala ya bato mibale te mwasi mpe ezalaka na motu moko yango moni tozalaka mwa difficulté ya kopartage mwasi na motu moko boye yango moni tolingaka mpenza te kolimbisa mwasi soki atriche c'est un peu ça eza nango mabe te moto olingaka mingi peut-être okosala mwa sacrifice tokolimbisa soit na mamosi seconde chance ezalaka kaka tokolimbisa peut-être prochainement okobandela lisusu te na mibali oyo balimbisaka bango eza problème te bakontinue kaka kolimbisa parce que moto achangeaka te kaka mwasi azalaka na mibali mibale te eloba bakolo
Maman nde pilier ya foyer, maman nde atongaka ndako. Esengeli mwasi abaki la crédibilité pe valeur ya kibo mwasi na ye. Kasi po na ba papa, nyonso ezo dépendre na niveau ya amour opesaka mwasi na yo pe compréhension oyo ozwili situation yango. Po kolimbisa ezalaka pe lisumu te, po basi pe balimbisaka bino na mbala mingi. Kinshasa eleki partout. Vendredi, tokitaki na terrain mpona koyeba na âge nini esengeli baparent batika kozwa bana na bango en charge. Parents nyonso soki aboti mwana esengaka azwa soin pe responsabilité ya mwana wana. Éducation, instruction, assurance santé, kolia, kolata pe komela toi ya malamu esengeli ezala assuré na baboti ya bana pona ko assurer avenir ya kitoko pona bana na bango. Kasi na âge moko soki mwana akoli asilisi classe ekomaka pe tango na ye akoma responsable a mise en charge yango motuna etunami âge nini esengeli parent atika kozwa mwana en charge. Pona kotika kozwa mwana en charge il faut tia kobala nde na tiki kozwa ye en charge, mais soki azala nuka epa na nga seke azaka charge na ngai te wana eza mabe, eza kotinda bana na nzela mabe. Pona ngai eza malamu te koboya kozwa mwana en charge tant que mwana aza epa na yo. Il faut kozwa mwana en charge jusqu'à ce que azwa mobale ya kobala ye bongo sima charge na yo na mwana esili. Selonga en tout cas atokomi mokolo ndenge nini batikaka mwana na charge te. Lobaki azwa possibilité engagement na ye abimi na ndako ya paraki eyi. Mais tanki aza kaka wana ata azobota bana na ye akomi na soki combien d'année akozalaka kaka wana. Lobaki azwa possibilité azwi ndako na yake eyi kosoki aza nango te na age na ye. Akolia sani nekozala kaka sani elongwaka te etiliwa. Problème oyo ezalaka na baparent oyo baboya kozwa bana na bango en charge. Tout comme ye moko nani baakadra ye bien te. Tout comme baparent na ye pena tout comme ntango abotamaki bakufaki na bango basouffrance wana elandaka. Mais neti nga babokolanga bien na mama na nga pena en tout cas kobandela mikate ti midi bouillon ya poisson pourquoi pas. Ndenge moko pena lelo ndenge nga nalandelaka bana nga de près tongo balamuka na mbongo na bango spaghetti maya ti na moto midi tome swaka foko mitilaka se bana balia. Tata ntango aboti mwana azozwa charge na ye ti mokolo oyo eza ete oyo ekomama na kati na mokanda nzambe ke eloko ekabola yango eza kaka soki abali eloko ya liboso ya yambo yango wana. Eloko ya mibale mpe ezali mwana soki asi asisi kelasi na ye akoki mpe koloba te papa nga namoni naza susu na charge na yo te ekaboli bango lisusu. Donc eza makambo mibale oyo eza très important oyo ekabolaka mpe oyo esalaka ye papa alongola charge na maboko oyo eza na maboko na ye epai na mwana ezali kelasi soki esili mwana akoli ya mibale ezali soki abali. A part wana eloko kotoka bola susu bango ezali te akozwa charge tina ti na biso Afrika tozalaka na ba conjoncture ezalaka un peu pasi mpona biso ya liboso. Il faut papa azala na responsabilité na ye kozwa mwana en charge ti asilisi makambo ya baklasse na ye eza lokola si apesi ye vie akoki kopesa ye nzela akodébrouiller vie na ye mpo mwana aza capable ya kose débrouiller na mosala ya classe oyo atangi. Ya mibale mpe soki mwana akoli aza déjà na âge ya kobala eke se sentir capable ya kobala parent abalisi esili akolibere ye mpo akende kosala famille na ye ndenge bible elobi. Mais soki mwana na biloko mibale akokisi moko te aza na makoki ya kobala te akozala epa baparent na ye. Ya mibale soki ye asilisi baklasse na ye te akozala nano epa baparent na ye jusqu'à ce que azwa vie na ye nde ayebi kobima epa na baparent. Po biso tozali baafricain vie na biso ezalaka un peu très compliqué tobénéficiaka nanu kaka na oyo ya baparent jusqu'à ce que toyeba kozwa position na biso. Selon mobeko ya mboka na biso oyo azali considéré lokola mwana
ezali oyo azali na se ya 18 ans kasi même mobeko na sens large na yango etalisi que mwana azali moto nyonso azali sous tutelle to responsabilité ya baparent donc oyo azali nanu kotanga baprécise âge te kasi nature ezali conseiller biso que soki ozwi chance baparent batangisi yo nsima ya classe mwasi to mobali luka ovoli na bapropre zele na yo moko. Donc, comme responsable, luka mosala soki ozwi te créer moi cop pour le change ba parents pour kotika na ndako ba parents peut ko dépendre totalement na bango na âge moko boye et comme kitoko ata mokiete sala moi commerce pour na koluka ko dépendre na yo moko. Un bon attendeur sans ligne, Kinshasa et l'équipe partout. Visite ya maman Idepes Kibasa et pas ya veuve ya Frédéric Kibasa oya kufa ya 18 ans azoko kisa 18 ans na mabele uta kenda nde élément to sélectionné pour na bino mukolo ya samedi. Kibasa Maliba, le même que vous avez connu dans le temps, le même aujourd'hui et le même demain. Ti Idepes et Salama ba fondateur na yango kobanda ba 13 parlementaires tina batu nyonso oyo baluta pe basufra mpona kofandisa masolo mama oyo Efrazi Kumba Kibasa Maliba épouse ya feu Frédéric Kibasa Maliba pe moko ya bacompagnon de lutte na combat ya UDPS mpona instauration ya justice démocratie surtout état de droit ti mokolo ya lelo ekoma na progrès social. Le 4 avril oyo UDPS Kibasa commémoré 18 ans depuis Frédéric Kibasa Maliba kufa. Ba mama ya UDPS Kibasa bakendaki weekend oyo epai na ye kotala veuve ya Frédéric Kibasa Maliba po apesa bango expérience pe makasi surtout a expliquer bango ndenge avivaka batango ya baarrestation barélégation même baassassinat na kati ya famille na ye sous dictature ya Mobutu na bakabila mibale oyo baleki peti mokolo ya lelo ndenge UDPS ezwi pouvoir. Basi ya UDPS Kibasa bakendaki baboko pamba te Makemba Ntaba na Liputa très symbolique pour na ko remercier mama oyo Efrazi Kumba Kibasa Maliba oyo a luta pembeni ya ba grand leader ya UDPS. Napesi bango merci beaucoup, merci mingi. Zambe azala na bango bakende de l'avant bazonga samati. Secrétaire national en charge ya ba femme ya UDPS Kibasa Bamalina Mongengo azangaki maloba te. Merci mingi toye kotala mama na biso po topartage na ye mwa oyo eza mwa de la femme toyaki kosangana na ye po tozo expérience na ye oyo bapasaki yango ntan nyonso pembeni ya papa ndenge papa atikaki ye tozwa bénédiction na ye po toyeba kosala mosala na biso totambola liboso mpona koakompagne chef de l'état toujours na kati ya bokonzi na ye yango wana kozwi mpe expérience mama apesi biso alobi ke po toyika pi po totema na kati ya mibali soki koloba verité ezali tolobi me tobanga bango te po toza ndenge balobaka soki okomi na mboka ya bato balukaka nanu bambiaka oyo bamama ya UDPS Kibasa basali mokolo ya lelo esika bapère fondateur bazali baningani mpe basepeli mpo boyende ezalaka koyeba kotia moto nyonso na place na ye mpe surtout kohonore baoyo balakisa nzela boye malamu. La politique, oui, c'est très bien. Mais il faut savoir ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire. Pas aller de gauche à droite. Si vous commencez à aller de gauche à droite, vous n'arriverez nulle part. C'était ça notre secret. C'est pour cela qu'on a combattu Mobutu jusqu'à ce qu'il a fou lui-même. Édition rétro lelo esili. Merci na fidélité na bino ndenge bozalaki ebele ya kolanda ngai. Merci na équipe technique pe rédactionnelle ya magazine KNB News. Na sima caméra tozalaki bongo na Hervé Zaka, régie esimamaki na Timothée Kayele, réalisation esimamaki bongo na Nathan Siata, toujours na coordination ya grand ya communication du Mukeni. Ngala bino tokutani mikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino toujours d'une manière très très professionnelle. Réalité ya bana ki réalité
yanité ya bana